Final aux Andes. T, match au Cayen Abisso. Match à bien, 3-0. Merci. Mali, to l'équipe a quitté, il faut te gagner. Moussa le Rwanda, on est bazana. Bazong, ça tête au bout, on va couper. Na sali constate par la bande de Konangai. Ceux qui, par exemple, tous ont gagné, mais bazo finga ba kondi amboka. Alors, ils ont bien été. Ils ont match, tout comme tu vas perdre, tout comme tu vas gagner. Pena ingalo baboye. Na sepena ibenge parce que ba konzida biso ba ko beta bato na ndama beta mais ibenge akoma beta ba na foot. En toi site bomoko ya mboka vraiment site nzamba pambola bino. To lingi ko maka site ko niveau même ya télévision. Azo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka, ezwi mboka, efandisi mboka, ekonzi mboka. Epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka. Ya ona biso bomoko ya mboka oyo. Na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love. Et c'est à parce que Azolanda biso déjà depuis l'Afrique du Sud. Vous avez à côté la match que depuis l'Afrique du Sud, mais t'as là vraiment une population où c'est payé. Libino l'Afrique du Sud, l'intimité que bon c'est payé, n'engue qui bah c'est payé quoi. Et bonjour bonjour bonjour. Bonjour. Ah bah mon frère nanga bah confrère nanga ils ont déni pour la finale allez. Bon, tout ça si pour tu ebi, tu vas gagner na biso. Là dé atama we okota. Tout ça si. Ya mwana bobete la ngba déni oyo. Tout ça si na mboka na biso te yende liboso. Kana coupe wane été. Pona? Rolala. Te, ego ya kaka. Tout ça si ego ya. Et au salé ma répété. Na ba joueur nyonso ba beta joueur ni go à féliciter koko féliciter pour le moment. Pona ngai Luvumbu wata. Ba joueur nyonso ba beta ba kitoko. Luvumbu wata beta ba bien, tous en espoir ba me la biso coupe. Jo moroto ba remarque ezalaka herba le style la ndeto remarquer ba remarque. Mais pour le moment ba joueur beta na kata tira toi si na bango ke ba ko rapporter biso coupe. Tout ça si na bango. Si ba joueur que le meilleur gagne comme on le dit en français, mais ce qui est raté parce que tout ça ba toi, est-ce que boko finga bango te bobeta bango? Bon, le meilleur gagne ce qui na bango te. Tout ça déjà bango. Mais ba to ça ba fort que to gagner. Tu as besoin de EA. So yete za sol makas. Ceux qui est. So yete o sepela. So yete o za mabe. So yete o za mabe. So yete o sepela. Premièrement d'abord merci pour la parole. Mais moi juste na faire un peu repasser message na ba ndeko na nyonso wa congolais. C'est un match. Tout comme tu vas gagner, tout comme tu vas perdre. Mais ce n'est pas que on a sali constate par la bande de Konangai. Ceux qui par exemple, tu as gagné mais bazo finga ba kondi amboka. Alors, ils ont bien été. Ils ont match, tout comme tu vas perdre, tout comme tu vas gagner. Moboulou est à la tête. Ceux qui ont gagné, tu sais, c'est bien. Mama kofinga ba autorité na mama match ezate atuka ndenge ezana tozana besoin coupe wana tozana rondima to beta ki Rwanda. Merci beaucoup. Merci. Bon, ngapona ngala ngana loba omoni match to beta e match ba Francis to ko kwa ya mara kufi toto so suporo e ya mo sorte ga ga de ya ka jouer papa na beaucoup tsana basela nzambe na makambo po mère elle ga mo musala photo ne bo sangisi na ibenge za ni joueur te na bite mo sala sata mais avec ka joueur te artiste so za ile roi yo ne bo sepela roi yo pa ne pesa sa ki anga sepela ya za artiste nzambe o ko kwa ayema mo limo makambo nzambe to suis photo ne to tie ko na pepe akota na tonga lio pa o ko kwa bien. Merci à la victoire pour nous comment quoi circulation zalaki vraiment car nengi binomoko bomoni vraiment que circulation zalaki charleureux na ko que ça bon na zana mais c'est mort na mon les du jeune mais et ça tout à l'heure je dis déjà bonjour vraiment. Bonjour. Finalement on senti kaka bala maneti junior kapaya sunganga mo la mo basela ki comment toni. Te bon pena ne so moni pena situation mo na nga mo na zana ngo. Ndeni. E uti Chine. Abiro ko mo le na sara commande pona nga moko. Pona équipe na. Ouais, pour l'équipe nga linga on makasi. E bongo bato baloba ke congolais aza bolingo te makamba boye vraiment. Ah, bango bazo monas. Makamba boye bosoni biloko
boye bosombi biloko bosombi bakashe oko na soma la $30 euti Chine. Ça perd par hasard boye. Ça perd na salle commande na ngai po eya. Final ozandeni. Te match okanye na biso. Match a bien 3-0. Merci. Et là, sans plus tarder, on va venir échappe à Kotomboka. Bonjour. Bonjour maman, bonjour, bonne fête à tout le monde. Vraiment, le sang déjà marié au sala vraiment de toi déjà au CP là. Maman na makambo yebi kezo bangisa ngai. Te ye moko yebi le pourquoi to lo bana bo pour akufili wa mambo batu balele makasi donc azo défendre biso donc nde ayema na nzemone afandi côté les 4 vers vieillard so vieillard na azo azaka pembe na. Ezaka bon moi mi coupe ane oya. Pardon? Olobi ane oya. Coupe ane so ya bo o monde ezabo. Wana mbongo ba organiser coupe eza mbongo na biso moko o comprendre ba defa biso mbongo donc c'est za courager à kosakala te mbeto abo sala ba mali to l'équipe bango na kité il faut te gagner mususu ba Rwanda ba iba mbongo te ba iba te ba defa biso mbongo ndeto bazana bazongisa te to bota bango ka coupe na ngina lo baboye na sepe na ibenge parce que bakonzida biso bako kobeta bato na ndema mabete mais ibenge akomo beta bango na foot donc pona ngai ata to rater coupe mais posta na ngai to beti bato banyokola biso yango wana tokeza ba joueur ouais lelo malazo zoye to lo tote to leki bango na kitoko mbongo to leki bango na population to leki bango na nyonso ta couleur ta pour la biso et les moments c'était ba salité mais chaque leur ota bango bimoko mais chaque atie bimoko après ya lusadi atie bimoko film c'est tout ba soutenir na bino mais chaque te to soutenir bango no so to soutenir équipe mobimba mais chaque nazalim te mais chaque nazam meneur de jeu vous mboza te meneur de jeu mais chaque donc hier ota moko et puis il y a le salut sur mort à frappe. Bowling. Oui, 2-0. 2-0. Et là, le compte de l'équipe on a quitté Banchelo. Et là, sont morts. Oh, maman, beauté na yo. Elle est mali mobimba. Merci. Dans la couleur à drapeau RDC, comparé à la couleur à drapeau Mali, différence est musique. Oui, oui. Donc, le lot, c'est que la Congolais va soutenir l'équipe Nabiso et puis maman Moussali. Et puis la population ne pas mater. Et puis la population là, tu es Marie Missamba, tu es Raboué, nous sommes Kangami, Bissoté, Marie. Tu as gagné na Bissoté, tu as trop 2-0, match à 2-0. Chouette, merci. Merci. Ba Malien ba gumba mela rabikeko. On comprend? Biso to gumba mela nzambe. Maman makambo on met suka ate maba vite l'équipe ba Mali la kitoko et puis vraiment merci vraiment na internet nous sont vraiment ba pesa ki biso chance vraiment ya kokota na banda kuna biso ya bango merci na ba téléspectateurs nous so balanda ki biso merci na ba maman merci na ba papa o bazo lemba te ko soutenir Ritipunga merci na public o ezalaka wana pona ko soutenir biso bino o ba bokanisaka quand même que ya kotine de la biso vraiment. Ah la moni maman vraiment lingalo bakwanga na ça déjà des annonces na maman toi ne sengolo pour to si to gagner point de jeu essayez déjà si to gagner dès to zabo si to gagner ba to leki mali na kito obi leki mali bango baza mabe ba to makasi ni bana so bana tendance bazo te kitoko pe ba coupe maini samu ne zabo si to gagner. Nasuki sika wana si ata elembo te lembo ngala sentir lembo te na ko soma sima na mbongo te elembo nanga ekwei nango mais vraiment fidèle ça te kandi na bana ko pesa ba merci na ba fan nanga i bato nyonso ba sala nga ba remarque bato nyonso ba
ça batindelanga ba CGS bapesanga ba concert vraiment balembaka te pour na soutenir Ritipunga. Vraiment merci na Junior Kapande ngozalaki derrière la caméra. Merci na Massamba Roki da Silva na Folucide. Courage à toi mon vieux. Merci na Papa Lion d'Angola na Bossa Nioté. Merci na ingénieur Bravo Trido Zawana na Angola. Merci na ma famille Punga. Merci na papa nanga Jean-Claude Punga ensemble avec son cœur blanc. Et merci na bébé nanga Prodige. Et là la Bossa Nioté vraiment la petit joyeux anniversaire à mon petit frère chéri Oscar Kayoka Mpunga. Oh, azo soufflé déjà 13 bougies naé et ça facilité vraiment de gros bisous à toi vraiment mon frère. Mais merci d'avoir internet nous sur bazo landabi sur côté à Suède Ozawana. Si vous pouvez nous chercher ou bien quelques remarques, conseils, le koya koloba, bokomeli biso na page na biso Ritipunga Zawana naza disponible pour na mutu nyonso et vraiment fidèle des appels na pesibino merci pour tout bon dimanche na bino meilleur vœu match à lelo karanenge na lobaki que le meilleur gagne ngaya zalaki na ngana ka pona ko interviewer o balobi yango ngape na répéter kaka mais na confirmer na ngate mais na suka na ko lobaki le meilleur gagne parce que nous sommes des intello émission o eza émission bazo bateza émission ya intellectuel toi qui a la victoire pour voir comment population est circulée et vous-même vous avez vu que le mouvement est qui chaleureux et interview open à sala qui pour esunga bande ko na biso basalaka ailleurs to sepela eza mboka mo Kinshasa mobimba et c'est eza ko sepela quoi. Vraiment merci à tout le monde, merci na ba o balanda ka biso côté à Suède ba merci na biso vraiment ekozala kakawana aussi dans ton bokozala ka obozawana merci na ya Nicole Punzu ibenge coach coach nanga bazokumisa idenge ngata kumisi coach nanga o azalaka yaya o coach anga ndenga bien vraiment de gros bisous à toi, de gros bisous à mes bébés. Il y a Olivier Prodry, de chaque joueur à 19 ans, chaque Kenya, on va écrire le pays pour la rester avec la sélection nationale de République démocratique, avec la sélection du Zimbabwe est sorti au stade des phases de poule. Eh bien, cette équipe de RDC qui est en train de revivre des moments de 2009 où elle avait remporté la victoire finale, alors qu'en 2011 elle avait été éliminée en quart de finale par la Tunisie, pour ensuite terminer au même stade il y a 2 ans en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire qu'on félicite avec des applaudissements. Nous nous ont également alors que est en train final 4 buts dans cette compétition, meilleur buteur du Chad avec Armela Kaïchi et Vichy Katara, il s'agit d'Angers aussi qui reçoit sa médaille. Magnifique, cette victoire des plus beaux de cette compétition lors du quart de finale face au Rwanda, mais
Antoine site bomoko ya mboka tola vraiment site nzambe apambola bino tolingi ko maka site ko ma niveau même ya télévision azo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo apambola bango. One love.